O tala pena boy. Oh, mais o ser kingani. O facé. O ser kingani. O facé. Mais musuku taye papa na lingaka ya ndoka ngana nzoto na biona biti ndeza boy. O nga pena lingaka yo mama o. Na lingaka makasi ndo za boy. Mais pour meza to salangwa te. Tu maliban to ke luka place. Na tuni oyebi ba place ya papa na za ba place ebele. OK, to bima. Tonga bimi banda batu bazaki na vanda bi ser vanda. Mambo sali mbala suka ko sala ngwe soute. Ozoluka malédiction na vie na yo. Nazaki lokwa Roger Bagate ndoki kinga no. Na benge na vanisa bi ozoluka malédiction na vie na yo. Lundi ya Moïse Mbiye na oki pasi na mutema na ngai. Mais Nathalie bien na monelo nya Moïse te. Olandinga Nathalie penza bien. Jeune garçon walali nali bumuna ya ndeni Nathalie c'est pas Moïse ngana bi Moïse Mbiye bien. Ouais, ça Moïse Mbiye te. Olandanga. Non confirmer ça Moïse Mbiye te. Et pourquoi garder à garder on a quatre téléphone on a premièrement. Deuxièmement bato yo akangisa ki wana basiste yo akangisa ki wana. Il était clair à l'obaki ke azui ba vidéo wana téléphone ya pasteur. Ngai tango ba vidéo musu batindelanga na face. Ngana biga na face. Mais ingénieur na nga studio. Na bisi na bi tala téléphone nga ekomi kilo. Et bouger sur bi non. Téléphone na yo oyo Spark il faut ko luka moyen au face ba vidéo musu na corbeille. Olandinga parce que boutanga na face na bi ka supprimer. Na bi corbeille a fini boy. Na corbeille. Tala ba vidéo nyonso ba fasa. Olandi. Parce que tango tabi papa moni soki ba vidéo batinda na WhatsApp ngape ba vidéo oyo mona o ngape batindela nga kota ser kingani. Ser kingani wana abonela epa nanga. Atindela ki pe yo. Papa fi wana za mutu mabe. Moso fase koto il faut fase boy. Zola nanga ala isinga na yeba kite mais na yo fase koto. Problème est il y a beaucoup de services de dire il y a au moins un téléphone en sola tout ça quand tu WhatsApp bengi mais makambo so approfondir téléphone ya habité ya bi matière bi Jean zola nanga ngamona za victime makambo ekomela ngai Patrice akosenga video ya mutakala kenango wapi apesa communiquer bato na video ya mutakala bo face yango bo pesa message papa boy c'est tout zola nanga il faut face batindela kenango wapi arrêtez on la wera papa arrêtez on la wera. Problème est que il faut effacer biloko wana. Parce que botine de la akenango wapi. En tant que président. Président banane. Faut pas dire ça président mission ya ba mission chrétien bazana ngamba partout wana MCC. OK. Il y a ça président MCC. Vidéo batine de la akoma na ngobele pourquoi? Et là vous avez nécessaire ba na nzambo zu vidéo comme ça message papa vidéo boy ya moto tel ba zu message ba passer. Parce que vidéo bolumbu otalango. A comme excité papa so la Bible zoloba nini kima eloko wana parce que yo sengango asana ngo nini mutongo ayo sola nanga me lolenga zalela ki papa nzoto ozolanda nzoto eza nzoto donc aye akoti me ana jipa mukuse na kati na alatelo parce que avant de devant moi parce que papa na yo so na yo donc aosa makolo na ye boy papa na yo so na yo parce que na mi poser question li solongo yo sola nanga na lolengo yo spiritualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabwe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba mission na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngai
wa santé eza misunga. ah hey, okatelinga lingala pona santé mwana. mon fils, pour ma santé misunga. ah okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Voilà, refusez que chinois na bino balandi elenga Congo TV balandi na biso. Bonjour et bienvenue na chaîne na bino ya muneno yo RTNC na bango. Je dis un grand merci au pro Tracy Mbelenga Pro. Je dis un grand merci à toi Glody Diasuka, la mignonne. Pourquoi pas dire un grand merci à vous, Madame Grace Mandela, la patronne, la pétrolière. Il y a ma pompe essence, nous sur la Taragriffe, il y a GMG Asflow, Madame Grace Mandela. Un grand merci à toi, un grand merci à Bino Pebala Nabiso, Kane Nazana Kouti, Mirolobaki, ça, la biso toujours plaisir. Qui vous allez vraiment belle pour noter la moi biso. Alors sur ces bomoni déjà na batak, bomoni déjà vous comprenez déjà bit émission annoncée et la bino lelo, bomoni déjà mutunaza une émission lelo. Il s'agit il y a prophète Joël l'aigle voyant non c'est anayo gloire de kesse vimbi sanga fongolanga. C'est vrai que na minto yo tous allez na des grands sujets où ils ont dérangé vraiment actualité na minto yo tous allez na sujet à pasteur Mozimbi pe mingi pe Baraka Mogisha. Mais j'aurais bien voulu nayo tout mes campé quoi analyser sur le fait il y a agissement, il y a Baraka Mogisha. Alors avec le voyant un mot gentil rapidement vite fait na milliers de spectateurs au bord de la biso comme ça tu es banni to développer ba si jeu. Zamba Pambola yo ozungulu yo landa prophète Joël Nzamba Lola a créé impact un miracle na vie na yo nalobaka eloko moko eza vraiment nécessaire zala toujours branché na émission o ekosunga yo o comprendre où est vrai où est faux. Voilà, merci beaucoup. Je déclare cette émission ouverte. Prophète Aigle voyant Tomoni Baraka Mogisha les qui na la voix céleste on appelle ça Alvin Bea Mbote bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Par rapport à agissement, il y a prophète Baraka Mogisha. Ma qualité à prophète. Yo agissement on a trouvé un ndengeni. Ah, papa. Na me poser ma question et belé. Pourquoi Kaka Mboko yo Kinshasa? Pona nini Mupepo eye kaka na kin. En plus que e bandeli pe kana ba pasteur.
Natal l'émission wana oyo Baraka asali na Alvin Beya. Tant Natal yango muteme sui. Na moni Alvin asengi. Ay oh mais si moi ezali pesa pe téléphone on atana. Azui téléphone na ye. Apesi na volonté na ye. Bazui téléphone. Batali Alvin amoni bimona mona na téléphone o eleki même yambiye. O eleki ya nani ya Bakenda. Zola na parce que même ya Moïse Mbie o batinda ki bat batena ba téléphone mais na mi poser question. Asimbi Alvin Nanzoto journaliste musala osala eza musala na ye papa ndoza sosenga téléphone na pesa yo tala. So ezanelo amabe si batu ba mona ke prophète Joël pas anelo amabe na téléphone. Ozola nanga. Et c'est clair. Parce que n'a mi posé ma question. Un pasteur. OK. Donc au long na makiona. Au long na ba affectation. OK directement ko simba journaliste na nzoto. Parce qu'on a mi posé question. Oteya batunini. Oteya batunini. Ngaba journaliste msuba yo to sana bango émission na vibrer na travailler ba question ba poser nga mais ba réaction na ngai quand même il faut aller ba sala nzambe non mais so ba réaction na ngai comme le roi ba katière ça dit que il faut na kinatika ma nzambe na kisa kat ozolanda donc na regretter makasi na arto yo Baraka Mugisho asali na mi poser ba question. Pourquoi kaka nous les serviteurs de Dieu bato yo bana ba problème bato ba luka nzambe na nzela na biso tote ya bango nini donc na pasi na douleur ligamuke basala nzambe surtout ba pasteur moi je suis prophète surtout ba pasteur so na tomona nzela mo ba pasteur mo bazote mais il faut ka ba finga bato ba leka ba finga bango. Je me posais la question du Seigneur Dieu. Pourquoi Makamboyo? Pourquoi? Arthur Baraka Sali, Naoye Bisaye, a continué na Makiona, na Boxité. Ce qui est, Alinga qui Alvin Béaté, basa une émission, mais basalite. Tant Alvin Béaye, tous basa l'émission c'est normalement à obligé de poser la question. Il y a la question surtout nanga ina balukela yo mais naza normalité mais tant obenga to sa émission na lukio to sa l'émission ça dit que naza d'accord il y a nyoso yo poser pour na répondre yo. Ozolanda mais nasko pas si nanga ezani bandeko bazali banda bandeko ba Olanda biso makamba boy. En plus que y a trouvé on parce que y a za mafu hein. Azui mbisi kuna azui akoti ba toboli mbisi na sima na serse na yeba koti mbongo ba tongi ba yeba tie kuna oh mafu do yebene za normal ozombo na saki akoti ba tous les stratégies siko et comme na niveau aussi na nzoto Zambalola asalengolo asangolo donc eza pasi prophète to komi wapi tozokinde wapi bino basali ya nzambe bozali censé ya kolakisa biso nzela pe vérité kaka bino basali ya nzambe tozomona bino na ba sextape kaka bino basali ya nzambe bokomi ba escroc ba aventure numéro 1 eza bino basali ya nzambe tosala nini tosambelaka isusu te tokenda su na ba église na bino te tofana na biso na ndako to on se dit non na sambe na ngana ndako na question église te na lingina lobelo moko eza profond. Bible zoloba misala na bango nde bokoyeba engelo bake nzamba yebaki eza na basala nzambe oyanga eza pe basala nzambe oyamabi zolanda
beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Asika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
c'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.